Jean-Marc Kabound a un plan de déstabilisation du président Félix Tshisekedi. C'est une révélation faite par Miss Chibangu, cet expert en communication vivant dans les Hauts-Katanga, soutient que le président haï de l'UDPS, du parti au pouvoir en tout cas, a des carrés miniers dans le Haut-Katanga en complicité avec les Chinois. On l'écoute. Nazoyebisa bino lelo bokanga yango bazali kowela makambo ya ba minere na Katanga. Et na société moko bo na Katanga. Excellence. Amis téléspectateurs. Mbongwe bimi etambo la kata ba politicien. Mutu wana obino bo lobela lelo o a démissionné kasi. Botu na o demi. Oh non, je ne suis pas affairiste, je ne fais pas tu es affairiste. Okota ma minere ba kinonde ba yebite. Biso tovana na Lubumbashi toyebike ozana ba carrière minière okota pe makamba ba mine ba china pe ba lesi ba pesi mbongo na minito bazali ko sande nini balingi basala front moko contre chef de l'état ba bundi safachi c'est-à-dire ba ko se liguer bo mona ba politicien belé ba ko se liguer soki bokebite bokanga lio bana sabino lelo soki bokebite mikolo to okende bo mona premier ministre a reçu sa démission